ngai fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bandi. Esengo pona nga ya koyebete boza ebele liboso batando ikene bino balandi nyonso ya nouvelle tendance na magazine na bino vérité et réalité awa na nouvelle tendance tozalaka wana pona kosolola na bino soit pona kopesa bino maemaso maza koleka awa na boka na biso na tondi bino botondi ya koyebete boza vraiment ebele liboso batando ikene na bino soit liboso ya ba téléphone na bino pona kolanda magazine na bino vérité et réalité awa na nouvelle tendance. Merci beaucoup ya koyebete boza wana lelo toye lisusu na bino awa na nouvelle tendance kotalisa bino epai wapi biso nouvelle tendance na souci ya kosala ete tolakisa population na biso lolenge nini awa na République démocratique du Congo toyambi maladi oyo se koteli biso awa na kati ya mboka na biso esengeli boyebete awa na République démocratique du Congo tokomi déjà na 350 cas. Oh déjà ils ont reconnu awa na mboka na biso 350 cas 25 personnes aussi bakufi 25 personnes pe aussi babiki malgré tout mona te metozo ndima kaka oyo baza kopesa biso na bakonji na biso ya ministre santé ya bakonji nyonso oyo bazotala makambo ya maladi yango 350 cas ndenge bayebisi biso 25 personnes au bakufi 25 pe guéri mais bisonde to moni ata nanu moko te toujours na souci ya kotala lolenge ni coronavirus c'est coach na République démocratique du Congo lelo na kitaki na terrain so tozalaki na terrain elongo na ministre santé na komo ya Eteni Longondo oyo tozalaki na lelo tozaki vraiment totambolaki na e kotala ba place nini oyo gouvernement na biso abongisi pona ba maladi nyonso oyo baza kobela soti ba ope ba kozwango lisusu bisikani ba okende kovanda ka elongo na ministre santé tokitaki na terrain kotala lolenge nini baza kobongisa hôpital tokitaki na hôpital ya tokitaki na hôpital clinique Quinoise na Gombe tozalaki wana botala ba image ndenge nini ezalaki ndenge nini bazobongisa esika déjà o ba kotia ba maladi o ba oya. Donc bazo bongisango déjà ils a déjà très bien là batie couleur batie badra batie biloso boza wana bomona lolenge nini ministre azalaki wana lolenge nini asalaki en fait longwaki wana toke lisusu na mama yemo tozalaki wana elongo pe na ministre santé ministre elongo na ministre de la santé tozalaki wana pe na ye pona kotala badon oyo bandeko na biso association ba Libanais ya République démocratique du Congo basangana ki bapesa ki badon ya bambetu bapesa ki badra bapesa ki ba matela pona ba nouveau cas oyo koya lisusu na République démocratique du Congo bapesa ki badon na bango alors que ministre santé elongo na association ya ba Libanais ya République démocratique du Congo bakitaki pe bazalaki wana na bango boromona pe na ba image ndenge ni toke tina dépôt et pa iwapi ba bombaki biloko boromona ba biloko isawana e badon bapesa biso ba mbetu ba matela ba drap nyonso ezalaki wana tosuka ki pe lisusu wana te elongo toujours na ministre santé tokendaki na clinique universitaire et pa iwapi tokendaki pe kota ndenge ni bazo réhabilité hôpital yango toujours kaka pona ba nouveau cas ya sos na République démocratique du Congo
bazo renouveler yango barotie bambetu déjà batie badra lolenge nini ekozala eza propre batie biloko nyonso mais na kati wana ministre atalaki lolenge nini misala esalamaki esika amonaki malamu te amekaki un peu kokorge nyonso bomona yango na kati ya image oyo kaka ndenge mboka na biso mikolo makambo ekende malamu te e bamama oyo bazalaki mpe mbongo ya kobimia l'hôpital bazalaki wana balelelaki mpe ministre batuni ministre alukela bango solution ndenge nini nzambe kongo nzamba sunga bisaka botala pe lolenge nini bamama bazalaki wana mpona kolelela ministre par rapport à makambo nyonso ya facture ndenge ezoya cher ba 2 millions ba 1 million 200 000 francs mutu bandakanga mwa l'hôpital 6 mois akoka kobima te ministre azalaki wana azwaki mpe charge ya mo babiloko mosusu oyo bamama bande kokoka suki kofuta te nyonso bomona yango na kati ya baimage botala no baimage ndenge elekaki botala makambo nyonso ndenge elekaki badon ndenge epesami ndenge ministre akitikiti esika bazoréhabite baoréhabite bahôpital oyo bakotia banouveau cas okake baka ekomi ebele na République démocratique du Congo nde tokozonga na mbe botala olenge nini ministre akitaki na terrain bolanda avec nouvelle tendance.
Merci beaucoup bandeko bozula na biso na nouvelle tendance wana botu komona ba descente nyonso ya ministre bisika nyonso o baza ko bongisa et puis na ba malade oyo ko na Congo soit malade o déjà na Congo sengeli bete bandeko na biso malade déjà na kati ya République démocratique du Congo parce que ngana ndimité ministre akoki ko luka ba banda ko bongisa au style ota malade ne ko ci ana mboka na biso te bon moni pe bino moko kaka na kati ya ba image walo lenge nini ministre akiti pona bazale na matanga bakangama kika ministre yemoka kiti ameki un peu ko bisa bango batika 1 mètre bino pe bobo monyango wana lenge pe mita kokuta bato mosusu na hôpital wana bazalaki na mbongo afuta te mita sali ke bafutama bato bakangama na banyongo bino so bomonyango na kati ya ba image na biso donc to mi batela to sokola maboko protéger yo moko mi protéger pende kwa za pembeni na yo na kosokola maboko ndenge basengi biso na kozala 1 mètre ndenge basengi biso kolata masque babike to lata masque ah on a République démocratique du Congo uta mikoleleki olati masque te bakangi yo ofuta 5000 francs donc sengi na mutu nyonso alata masque na ye po na kobatela po na komibatela nanu yo moko pe kobatela bato yo baza pembeni na yo pe ndinga na yo baboyi entroupement soit baboyi esika bato baza 20 15 au-delà balingi yango te po na koluka ete to mibatela parce que mbo baladi vraiment eza déjà awa na République démocratique du Congo obondi ba descente ministre ndenga azokita azotala bepai po baza ko bongisa okake eye makasi po ete tozanga soit bato bazanga esika ya kozwa soin te. Merci beaucoup aussi na association balibanier ya République démocratique du Congo basangana ki bapesa ki badon bomoni yango bino nyonso wana bapesi bambeto bapesi matela et yango wana pe tolakisi bino na image. Merci beaucoup na bino ya koyeba ete boza vraiment ebele pe na confiance pe fidélité oyo bopesa biso na nouvelle tendance tozalaka wana toujours po na bino tozondima ete maladi oyo elongola nkolo nde basala nzambe bakosambelaka ekoya vraiment makasi te po soki eye makasi awa ezande likambo mais toyebi ke nzambe akosunga biso. Merci aussi na ministre ndenge azwaki likanisi ya kokita kosala ba descente na ye na terrain kotala lolenge nini ba réhabilitation ba place wana ezosala ma lolenge nini misala esalami bino moko bomonyango na kati ya image pona mokolo ya lelo tosuki awa na bino. Merci beaucoup ya koyeba ete bozalaki ebele liboso batando ike na bino. Merci beaucoup à Yadjani Sita Tsunkamputu mon ami Tio. Merci beaucoup à toi Yadjani sponsor officiel il y a nouvelle tendance. Merci beaucoup. Pourquoi pas et pas il y a Josh Ongani Motomoko bien mon vieux. Merci beaucoup. Pourquoi pas et pas il y a Polé chat les rassembleurs. Merci beaucoup à toi Polé chat. Pourquoi pas et pas il y a Do les parrains. Il y a Dondomba. Merci beaucoup à toi. Il y a Dondomba. Il y a Dondomba. Merci beaucoup à toi, mon vieux. Il y a Dondomba. Pourquoi pas? Et pas il y a Papa Bosco Kassobia. Mon bal, il y a Maman Nono. Et Maman Nono, il y a Claudine Botole. Et Nanou. Grande famille à Vieux Bosco. Na Londres. Vieux Bosco. Na bien Mikoleko fait ta anniversaire. Na bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi. Et ça, là, comment bien. Merci beaucoup aussi. Na maître Lola de Bruxelles. Merci beaucoup à toi. Et maître na famille Mobimba. Il y a maître Lola de Bruxelles. Pourquoi pas aussi? Et pas il y a Matou Idole depuis Suède. Merci beaucoup à toi Matou Idole. Merci beaucoup na bande kono so bolandi biso et pas votre bozaki ebele ya kolanda biso. Totoni botondi pour la confiance et fidélité au boko baka toujours na kopesa na magazine na bino vérité et réalité. Merci beaucoup l'équipe technique, merci beaucoup na Jordan Pandou, merci beaucoup na Gedeon, merci beaucoup aussi na couleur Basel, merci beaucoup aussi na Lende les pona likanisi kitoko ya kosangisa biso tozalaka awa po na bino na toni bino botondi nde tokuta na bino na mikolo mizali koya tika pe na pesa merci beaucoup soit na pesa bonjour na pasteur nanga Jean-Louis Lumena Kambo moto ya mema charge ya côté ya bato vice naturel. Merci beaucoup à toi mon pasteur pourquoi pas na maman na moi si nae maman Rebecca maman ya kondima. Merci beaucoup à vous et si kana so bozui likanisa kolanda biso nde tokuta na bino na mikolo mizali koya restez branchés sur nouvelle tendance brozala desi ata mokolo moko te bye.